Mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba shalom lelo mukola yenga ba shalom ebele na ba homme de Dieu. En tout cas ba bon dimanche hein boleki, j'espère que boleki ba journée moko bien le sambo l'équipe takos vraiment ba yenge na bandeko na biso bundu ya Congo na église ya PV ya Longo boboto bondeko na bandeko na biso ya église ya catholique. Bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend Erline Okolanda sous les baobas. En tout cas, bah love na ba o nyonso ba lingaka chaîne o sous les baobas o epé ça bango un plus. Vraiment bisika bizali bozane sengo. Bino mo boye bi wana ka mama leki na bino o ya yaka toujours liboso na bino pona ko baksa un plus na kati ya communauté. En tout cas, ban mama, batata, bandeko, bozwa moko pa mai, hein, lelo eza samedi, eza vraiment, et pardon, lelo eza dimanche, moi kopa mai, moi kopa jus, to bosala muke, moi bière, to bosala moi muke coca, 500 na whisky, to me la mai na biso, to me la café, to me la jus d'orange, jus d'anana, vraiment to me la mai, nga lelo, naza vraiment na mai nanga, mai salaka takas, to me la ngona pepele, bino mo boye bi wana mama leki na bino la danoise ayeli boso na bino vraiment ba esengwe belé na ba o nyonso bazo benga ba o nyonso bazo s'abonner hein na nouvelle tendance na biso o tolobi eza ba rencontre vraiment boya ba mibali boye belé basi boye belé ba ndeko nanga kalate bo mona ba témoignage eza vraiment ya koyinda et simbi na ndenga mukete. En tout cas nzambalo la na remercier vraiment nzambe nanga souvent na remisaka ye na libanda ya caméra avant na kota mais lelo pa na ko remercier na kati ya caméra parce que zo sala ya minene to bando mona pe batu to bandi pe dia ko kuta na batu pe bandi dia ko kuta boza na biloko na retard te pona batu déjà to sto kutisi pe batu ezo ke ni pa na ndenga kitoko mukete bo s'abonner boya ebele bolongola ba stress ba femme sel ba stress ya ba homme sel eza ngona tina mokote nzamba tindeki biso tozala together totambola elongo bandeko na ngeza la ba bien moko boye et surtout été zoya mama olika otambola ka yo moko eza pe biozala mona papa bobi be mo muke bosali ba cha bobeti be mo lisolo tabaka bana bazokola bandeko na bana bakena bango université tango aussi c'est université yo lingi bana no so ba sisi université bazongela suna ndako bon mon ngande na zabona na bana nga mibale na botanga na bana mibale basi bakoli après na zana oya mike oya mibale yo tanka ba sisi université bazonga te badon bazui ba mabana na bango botalaka vraiment bosco zo zekina mutute otikali pe kande mwana ezo sala bien te to lobite ke kozala célibat ou bien kobala te et pesa ba stress te to lobinde solitude okoza no pe célibataire okoza no pe femme seule homme seul mais sokoza entouré na batou ça va neti bamsu bazala kazo kebeta mwa billard na ye basi musu bakendaka bazo kena ba on a moi café moi nini wana za on a problème te mais soki ozo se sentir oza seul talaka na bamboka poto ozo se sentir seul alors que so oza tala mutu moko yebike moi c'est nanga lobara moi minga chaka moi ba makelele moko boy moko ezala pe excès mais moko pe ça la tokos benga sous les baobas enregistrer comme on a yo et ko sala bien surtout ba papa naza vraiment la poste la mino boya et belé bo s'enregistrer et ko sala bien tozo benga ngo sous les baobas live together ezana a besoin na bino boya et belé bande ko ngai na ye to solola lenga na lobara na ya to solola to eko sola bande ko nga bolimbisa nga ta mususu eko choquer bino ou bien eko choquer pe batu bande ko ba site mususu mais tozo la msande conscience yango na ko lemsu na ko cha na ko kanga ba commentaire
parce que biloko mosusu ezalaka boye tolinga kotia bacommentaire te yokango kaka zwili yango kaka ndenge wana olingi osaleli olingi obwaki eza ka na yo awa ezalaka sili koti olingi okoti ya ofele obimi ovandi ya ofele eza ka vi na yo me tozwaka kolamisa baconscience parce que ngai moko na kobombela bino te na si na réel na mona déjà likambo yango na angle wana me nalekisaka yango na bia ezaka makanisi na yo komona batu bakoma obenga ngai mpe mwa mingi bakoma mpe kolobela yango nga nalobi ok soki na Congo bandeko na biso tomonaka omona exemple site ya fimbu na fimbu na site ya Mai Kalambai Afrika elengi omwa bazosala mwa ba divergence na sens que bazolobake afimbu na fimbu etambola bien te bango kuna pe batambolaka bien te ezosala pe ke bazoko améliorer pe musala na bango omoni pe biso pe na poto ezala pe mabe te par exemple soki ngai pe epe naza pe na motema wana so pe na moni mutu mususu pe ayepa na ngalobi la danoise azomema makambo na ye mabe il fallait amemela ngo boye boye basalela pe analyse parce que basalela nga pe analyse déjà basalela ngai donc malgré pe bien sûr na kozorna ngango pe la msu na kosilika pe mais à part après pe na rovanda na lobité baza pe na raison vous comprendre baza pe na raison tika na bongisa pe sika boye mais na mone pe sika boye ba exagéraki donc babilo moko bongo bande konanga eza polémique te mais eza na sens que ezo la msape ba conscience na biso ezo sala pe que tout s'améliorer na musala na biso eza karate toye kaka wana to lobi biso batabasi tozo bangana onga na koikoloba par exemple mabe ya anima kwakala te ou bien anima kwakala koloba pe mabe na ngate ndeti dernièrement ser na ngai ya mwasi anima kwakala ba love asalela ki nga penze mission ezaki anga batangi kombo na ngati a lobeli nga wana nga pe na comprendre na comprendre ki yango na koti pe na place yango na chep na nini commentaire na bi ya mwasi olobeli ngai na yambi yango na yoki yango donc na yoka ki likambango et puis pe en tout cas penza na salika ki na lalisi na nga pe likambango na lalisi yango na boyaki ko répondre na zoki yango ka normal na lalisi yango malgré ezalingaki matanzete mais nga na lalisi likambo wana naza wana nazokota ba live ne r moko pe ka ndenge tozalaka na lalisi na comprendre sikoyo pe ndenge nini anima kwakala tambusaka makambo ne ye pas comprendre que ndenge nini sous le baobab la danoise pe atambusaka makambo na ye donc eza bon ezate par exemple ezate ke soki tozo collaborer na ye donc il y a ko chrétien ngate tam so sepe na likambo te eza normal mais ezate ke na kosilika ou bien na kangisa site na ye ou bien na loba mabe te eza bongo musala etambola pe bongo mo pe sala ka bien na bino bat bozo tala biso yangwana na ye na ngaka to solo la mama soko za moi café na lo moiti moi eloko moko tango yango ekoki to mela muke pona décortiquer likam na ye. Coucou, boya ebele na sous le baobab life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous le baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele
bande onangai vraiment ba shalom lisu esika bizwi bino ba salam na bande na biso ya ba musulman respect hein respect makasi toi ça qui dit là na ba chef coutumier na biso oyo ba pesa balandaka biso tango nyonso vraiment bande onangai tozana na kotanga kombo site wana te boyebi yango et puis eloko yo mateya oyo eloko nazo solola oyo nazo lobelango na bana nanga oyo malongi oyo penza bazake balingaka koyoka la danoise ezate oyo bato bayaka na bango bayoka apenga me ka likolo te ba oyo penza balandaka mateya pananga basepelaka batiaka ba commentaire et puis so pe na sali mabe en tout cas batika raté ba koloba même ba komana commentaire te ba komelanga penza na privé balobi ah naza d'accord na yote ngai ide na ngezalaki boye en tout cas la danoise naza pe na moko vraiment na kanga penza komone aza na France ye penza ko ya tshaka na ba commentaire alobi que la danoise en tout cas na likambo oyo comme Zaka Sophia, voilà, et maman Sophia, ba gros bisous et sikozali, yé pena maman Sophia, alobarnanga, la danoise ngai nazananga d'accord na yote, na likambo yo boy. Wanga pe na komeli na bi, ah, c'est vraiment bien, et ça problème que ça normal, tika na position à nos anango, ceux qui par après, na ozoa raison, ceux qui peut par après yo pas ozoa raison, tout retambola na bongo. Vraiment, et sikozali, Sophia nanga, ba gros bisous, Sophia ngaluna kacha France, attends ça makamnae très bien vraiment ba maman batata bandeko eza bon na kotanga komba site te quand na yesi bino mais na ko expliquer bino makambango boko comprendre que bino moko boye ba soki boko loba nini et puis ye peso akoyoka biso ta muso akosaméliorer et kozala pe esengo makasi en tout cas bandeko na ngai vraiment eza nazala moi kilo ya kolobango mais na sengi d'abord bolimbisi soki peda arozwango na ndenge ya mabe alimbisa ngai parce que nde na zape boye bande onanga na zape incapable ya kobenga ye na zape incapable ya kobenga ye parce que aza vraiment anonyme numéro de téléphone na ye eye banakate na ba site na ye alaksaka elongité na balobi na Facebook na ye naza ami na ye na Facebook te parce que en tout cas nazalaka penza fan ya Facebook te songa na kota na penza te nazoa kaka nini émission na tindia ngo na share ngo na Facebook et sili nango mais na kota na landela nyoso na bloka ba appel mutako benganga to bengi ngai na nzela Facebook ozwanga pete donc eza vraiment passé naza vraiment Facebook te bon eza wana eza bon eza nango pe mabete mais naza na Facebook na ngai yango pe na kota na ngai mais pas souvent donc eza passé pour nanga na contacter parce que si na komela yango 2 ou 3 fois a répondre à lobi ya linga za na ye na anonyme ok eza nango na ndenge mabete toza na ndeko na biso apesa ape be mission lokola biso en tout cas boyoka kaye nga pe na bande ko yoka ye eza te kena loba na yoka kaye te na bande pe ko yoka ye na ye ko komela ye na lobi ah ndenge nini ozalaka kaka anonyme batu bayebi yo te eloko moko te pays ozalaka toyebi te osoko ozalaka place nini toyebi te otenga na linkana zala na ngai anonyme bandeko na nga pe nazwaka na ngango normal en tout cas na lobaki bon alingi nazala anonyme ngai pe ba air moko boye so naza na ngai prête te bon bomoni pe koleka liboso na bino na koleka quand même te désordre ou bien naza na pyjama ou bien naza boye alors que soki babenga na téléphone balobi que non la danoise eza mosala na salaka que il faut leka na oleka olobe mission toza pe na besoin ekota lelo ekota na air boye sala boye au moins na esa bango te na kokota na ngai na ozala na ngai sima caméra balobi problème ezate yo lobaka ka moi naza pe na sima caméra mais boyebinga so oke na Facebook na ngai okei obeti Rita ou bien Rita la danoise okomona naza wana soki pe oba oyo pe bazana na numéro na nga penza oyo penza ya sous le baobate numéro yanga soko pe obeti komona ba photo na tshaka la mso photo na nga moko emso na mbali na nga emso siko na tie photo bana na nga na grand frère na ngai na nini wana bon oyo siko oyo na osalela ka sous le baoba yango de na tshaki nzete ya sous le baoba wana ezaka ka nzete pone laksa kita mso zo bengo moni penza nzete wana eza nzete ya sous le baoba yango na tshaki yango lokola logo mais nazali na bino bo quand même boye binga oyo pa ko lobaki ah na so na ye na Londres na mona ka
quand même parce que tout l'homme sa conscience na yebi mboka Londres était tant que nous benga pela danoise ko sunganga malgré na yebi na ngapé Londres bien té mais na ko sunga yo pe ou bien ko pe ko monanga na ko ki pe na Belgique na za déjà bébé ba maman Belgique bazo ba oye na Belgique ko zanga tela dans benga biso to ko ya na so pe na ke na France ba maman France pe so ipenda na lobby pe na lobby na komeli penda Sofia na vie na oya na France na dimita ko boya ko monanga babilo ko moranding wana quand même tozo mona na to pe sa no conseil to l'homme sa conscience mais o ezake bozo mona été bozo mona mama wana te mais bo to yoki ba masolo nga siko problème na ngeza ngai na zo décision neti na ndenge na ngamoko na banda ko étudier yango mais na moni ke batu ba benginga ola dano su lobanano est-ce que to désabonné est-ce que to sala ndenge nini o moni nga na en tout cas na senga bino te ke bo désabonné mais na ko senga bino bo komela ye bo yebse ke bo lobi la kisa biso elongi na yo la kisa biso to mona tango zo sala émission ba signe nini yo salaka parce que bande ko nga ba msusu na zolo ba yete mais na yebsa bino ba msusu baza bata ba science occulte tango zo ko kolobela no ba histoire bo yebi ba signe nazo salate boyebi te soka za mutakala boyebi te soka za na bilamba boyebi te soka za mutu amai aza sirène des eaux soka zali mutu ya zamba soka zali nani parce que na média awa tozo mona makambo ebele tozala ndeko na biso to pesi mbote en passant Irène Basiandoki abetaki lisolo moko ngakutu Nathalie yango nante balobi c'est le ki soki 3 jours 4 jours ke mutu abala ki soki mutu akufa mwana mwasi moko mobali moko azalaki soki awa na poto wana babeteli na ke azwaki soki fiancé na Congo mwasi yango azalaki déjà akufa bozo mona mais azo solola na ye azo mona me mutu wana aza ya kokufa bino moko botala ba degré ya vie ndenge ezokende donc bozala pe bofungwa mamiso ezaka te bolandaka loyenge bomonika mutu moko azoloba na tozoyoka azobeta masolo bien azoloba bien azo analyser kitoko bien sûr c'est bien azosala ngo bien mais aza nani ba mama batata bandeko kombo na ye nani au juste kombo ne nani ngana koleka liboso na bino ana yebisa bino kombo na ngai oyo bato so ba yebinga kombo na ngeza Rita kutu etomboki bato so ba ko benga kaka mama Rita na badi ko seka tant na parce que tant bala na nga bazena o mike na babande ko benga nga jamais mama banda ko benga kaka mama Rita siko kombo ko banana yebisi bino essaye lokola e bandi ko zonga mo zo sekisa ngai alors que na linga penda na media ko benga nga mingi la danoise ou bien mama leki mais za kombo na nga zo yebisa bino kombo na nga za boye na tanga na mpiko na école na nga na mpiko boko benga pe bana mpiko ba yebisa bino non to zalaka na ye to simba ka ye to liaka na ye donc na zo pesa bino boko mona anima kwa kala ye wana za wana boko mona ya laxi bino banda likolo ti chambre na ye ti sous-sol na ye boyebi atokangi misu boye ozoye bandaka ya anima kwa kala ezabo o mona Irène Basiandoki ye wana vandi tozo mona ye avandi kota salon na ye mo ba fleur na ye tozo mona toko mona pe la marina ye la marina za libanda ye kututi libanda ti na métro boko mona la marina ye wana mais maman wana na site na ye bo mona ka ete soit akopesa bino mai azola sabino mai déjà ba esprit wana bonde wana ezaka bien te mutu azo filmer bino ka mai siko mai yango ezola sabino ni est-ce que ça esprit des eaux est-ce que ça ni bande ko nga tozo vivre makambo ebele donc faut bozala ka prudent ba maman na ngai balobi mutu aza prudent voit le mal de loin. Donc ezati ke mutu moko zola sabino mai moko nzete moko boye bozo comprendre te ni teninge bimise loko moko mela yo donc babiloko moko erbo babul moko blou mais bon mona ka mutu wana te ata bo insister naza anonyme ozala anonyme ndeni yo mutu nzambe asali yo na misu mibale makolo mibale to komona kutu YouTuber pardon mususu pe bazako tazako tu boite mais aza boite aso laksa kinga na za boite mais aza boite sa mutu eza asenga ki azala bongo te mutu muso pe omona atotali na ba YouTube mutu muso zo sala émission zo lakisa tala maladie o ndenge sala kingai tala biloko boye bande kona nga bo excuse nga na zo ya ba bengi na téléphone à tout à l'heure. Oui, allô? Ah, en tout cas, oui, c'est moi. Hein. Pardon, est-ce que tu peux me rappeler dans... Donne-moi seulement 20 minutes. Please. Nazan a pleine émission, hein? Pleine émission. Donc, on a WhatsApp. Na numéro, yo, hein? Ok, merci.
Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, je te rappelle. C'est gentil de ta part, c'est gentil. Ok. Ah oui, oui, c'était gentil, je te rappelle. Bye bye. Bonne émission. En tout cas, sorry, Nazaki n'a pas joué un téléphone. Donc, bande konanga yango to banda ko solo là. Tout ozo mona yeti. Mais na étudier li kambwana. Bande konanga na ko bombe la binote. Na solo lango na ya ni na bi. Ya ninga na zo comprendre te ezo sala nga ya nya lobi no. Ngai pe benga ki ngai na site wana benga ki nga. En tout cas, même le numéro bengela ki ngezaki anonyme. Donc moyen à rappeler ezati. Ngana tunyani bongo siko azalaka na pays ni. Ya yebisinga o ndenge nga na yokela ndenge na monaka azalaka na mboka oyo vandi kuna na Londres. Kalobi ya solo o ya solo bande kuna nga na bino pe na yebiti. Bon na lepe na nga oya ko yebisa bino te na yebisi bino kaki parce que batu so ba benginga babando benganga en tout cas fona ya liboso na nona loba parce que ba osepela te ke la donna stozo sengo service yo ninko sala ngote. Alors on a na fanda nanga quand ningiza moko na talaka e amo pe na talaka te. Bon ezape mabete abenga penga e ko sala ki abengi penga e. Très gentil kutanga benga ba mona reconnaître ngongoni parce que tout abata ba 6e sens mo pe tout mona yekuta bi ndeni yo yebi nkezanga yi ngalo bi non si na yebi eza na reconnaître keza yo en tout cas na sepeli ko yoko na phone mais ezala ki pe kaka anonyme donc to yebi pété en tout cas to solo na ye papa ndenge kambo ezalaki pe to silisi bye. Bon tozo kaka ba masolo kaka ndenge pe siko ngai moko siko ba bino siko bato boyo kakanga bokanga kama kambuna nga koleka ngai moko ba yeko benga balobi non la danoise ndenge ni yote ya biso oloba na biso komo boteka makamba ba pasteur olobi na biso bosala attention. Même eza pasteur na yo moko osambelaka na ye linga osambelaka ye tango ozomona ye boki mona meso biso tobaki mona meso pour face na face mais eza kaka te obokotaka neti ou bien soit ozomona ye na asali neti live nde tosaka ba live boye ozomona pasteur na bino même akoloba na bino ke bokotaka na minuit malamu bomonaka ye na live na ba Facebook ou bien bokota na ntongo bozomona ye na basigne nyonso ya azosala na ndenge ya lateli balobi bande onanga nyoso tout olobaka e kontaka yango na bino mo bomona kila msusu ba chantre na biso komona bazolakisa bango ba mari misambo bana balakisa bango basalaki signe moko boye signe moko 366 basalaki ba signe biloko na nyoso tango bato balandaka pinga ba analysaka bakoyeba kila dano za salaka ba signe moko ya bien ou bien salaka ba signe moko ya mabe ozo comprendre voilà donc na théâtre na lobi eza bien te boko makosa ba prière bosala na ba radio bozosala ba prière na bozo mona mutu te boyebi te soko pasteur na place tango yazo ya kosambela bino azana ye mutakala azo invoquer makambo susu ou bien pas comme ça azo sala ba rapport na moi sine boyebi te azo ba mino kaka siko bo prier allez siko chasser les démons allez siko yo boye allez boye allez maman kingandi tanga Jean 10 et le binini, allez, botangi wana, allez, bokota la prière, allez, botanga, verset, psaume 69, allez, boko masiko kozongi sa biloko nyoso pa expéditeur, allez, au nom de Jésus, bino kuna bozo saben, ye kuna makambuna ye, azona ye konvoute bino. Mo bozo mona makambuna société na biso, eza kosimbate. Mais si comme makambo ndenge wana tango tozo mona on était là ba pasteur tango yes ko na biso ba youtubeurs da ba youtubeur to komike biloko na pe bandi ko koma bon bandi ko landa mutu moko boye bo yebi yete bo mona yete soki azamuta mokili soki azamuta azamba soki azamuta mai soki azamuta mai na makila amila kisa même olingi no komila zate chata photo o che photo na yo na ata site na yo ata na nini na téléphone na yo mutu amoni quand même bino boko benga mutu bo yebi mutu te bo kei bo tiki ba problème na bino pa mutu wana zo beta masolo na bino et loko sko ko toucher ngai ku te toucher ki pe ngai moko bande ko na yango balobaka eloko yo so mona soki yeli yo moko o mona pe nzoka ne batu pe babangi aye ko pesa communiquer asali communiquer lobike sikoyo azui soki mama pasteur soki papa pasteur moko azali pe anonyme amoni ke na communauté bazana ba problème ebele ba bengaka ye ba problème ya ba mari de nuit
ba problème il y a ba problème ceux qui bozaka na ba problème na bino mo boye biso bo mona ba mari de nuit en tout cas moi ba histoire ba mari de nuit là so bo tuninga mutukuta benga nga pona ngote pa na yebi ngote na ndima kana nga pe ngote en tout cas nga na ndima ngote bo limbisa nga bato ba mona ba mari de nuit na ba femme de nuit to yo ka ngande ba pasteur ba lobaka mais nga moko en personne na ndima na nga ngote alors bato bazo benga ye bato baza ba mari de nuit ba pasteur banini siko ay ba ko sa l'émission non que basali site moko eza site te comment on dit so bakuta na bobenga ngoni kamba banga ba Facebook wana te mana nga kochacha pa ba sana ngote kombo na wa ekimi na ngwa bakuta na kuna boba na siko mutu azala ba problème na ye oke kuna siko ba dekonanga opesi problème na yo o comprendre opesi problème na yo bango siko balobi problème na yo babandi ko prier bande konanga mutu wana boyebi ete mama pasteur wana so mama pasteur tout d'abord ba mama pasteur bazala pe bato moto tchaka ba honnête ba point d'interrogation ba msu baloba ke mama pasteur na azala raté ba msu so mama moi c'est ya pasteur azali ba confusion wana pe et ça la rabatant susu tozo e ba pété bon oh soki mama pasteur moko ba boro ya wana ba osembe bino bozala bino anonyme ndenge ba lobeli yango ndenge ba lambi lisolo wana bande ko batu e ko kodo ozaka ko lobi ya solo muto ko ler na inazana problème na lobi na nga anonyme muto ko yeba nga zate donc deka ba kongole bozala wana ka so ba lobi ka likambo bo sopani mama anonyme soki eza mami wata ba mama na nga soki eza batu ba kufa bolo ba penza soki eza batu bakufa soki eza batu bakufa baso osala mino be mission ou bien ba yesko balobi oke yo za soki sirène des eaux soko za nani allez kende nanu conscientiser batu zwa bango allez sko mema bango et pas ya ye moko mère suprême inconnu bobani ko ba malakam na bino bobani ko ba fina bino na no tu na bino ba combien de pasteurs au bino botambola o explique ba problème nous prenons la solution te si qu'on dit mais so ke pas muta inconnu o moni été et pour yo moko za capable été ya ko zwa décision ko prier pour un problème na donc yo ndengo zanda problème nous ka faut pesa ngo mutu nda sambela pour na ndo zwa solution botu na ba mame bele nga batuna isi bino ba benga nga bino mo bomonde ba benga na kan téléphone te ba benga ka biloko nyoso ba benga na l'examen émission te mususu ko benga kaka naza problème moko boye là dans notre spécial no idée ndenge ni to ko solo la na famille est-ce que to benga Congo te bo benga na Congo te bo kende na ngona no boye OK au moins likambo ni to solo li e ngona bitete te likambo oyo pardon tikanga ngona no ya rappeler nga da 3h du temps ou bien lobby na kepe na tuni secrétaire nanga mbote place azali Angèle maman Angèle bambote ba gros bisous na tuni la dans top amemilango boy bomoni ou bien likambo na moni fona to benga pasteur moko o moni ngondeni alobi ala danoise papa likambo to moni za makamba ba chef coutumier to moni ngondeni to sola te en tout cas pona makamba dot na yo wana ndenge koka kite il faut boy to so solo la to so aider bino mais si ko bozo mona pe biso mais si ko bino ale bokomi batu bakomi kokoma en tout cas ezalida bien ezalida malamu to moni kaka to ko yakuna c'est vraiment bien to bande ko ba mama bolimbi sanga nazo senga bino pardon ceux qui na oloba mabe mais na ebike ata moko comprendre nga elo ni na lingna loba na lobite ke aza muta kufa na lobite ke azali muta mami wata na lobite mais na lobi on ne sait pas faut qu'on soit la prudent place ni ozo kende bande ko danga faut qu'on soit la prudent place ni ozo tia corps et âme yo wana na basiti nyonso kaka kota kaka alléluia amen olobi malamu olobi mabe imbécile nyama ozo kota partout oyebi ke pesa kamabe ozo so ba conseil partout. Et ça peut bien tenir en place bino. Ceux qui les lots au CPR na ba conseil, ya la marina. Non c'est moi tam souto tika la pas la marina. Yo kaka etan msous. Parce que la marina ko peso conseil, yo ki la marina oyoki. Oye pa nanga susu yoki. Oye pa mutu boyoki o kotisi trouble na mutu. Ce qu'on soit baté nandima ya la marina, nandima ya la danoise ou bien nandima ya anima kwakana. Au communauté troublée, alors que ce n'est pas bien. Pesa mutu moko confiance.
kolobi na likam nanga oyo et puis nzambe kaka omona nzamba lobaka tozalaka toujours wana na banji na biso omona koloba oyoka kaka otalinga kaka bonté bebeti ele danozo ebike na talaka nanga yo te meto kana telio ba moko motema nange beti lobika na benga yo na peso kaka mbote kabi c'est gentil to pesa ni bisou mbote wana kaka boye pa mutabandi nazaka pe na problème nanga moko boye la danoise tele za boye za nango ya média te to solola oza na temps la danoise kutazaka ne na temps mutu to bani na soko solola to bani ko sekabi la danoise zokande boza la ka boye zo pe ndengi moko te temps zo solola na biso na devant caméra zo boye oza ndeni makambo ngo te ngokaka na zo tuno directement ni to zo yeba ka makambo nanga ngalobi to solola kaka na ko na ezaka ndengwana Boumoni. Mais, si vous avez un pas dans sili, allez, il y a un kesu ko benga mutumbusus. O kesu ko benga mutumbusus. O comme ce qu'on a confusion. Ozo ebate li kamongo ezandeli, type à la fait, ozo pe solution te. O comme ne peut embrouiller. Ozo ngi sou na rond-point, ozo tourner ka na rond-point. Pour peuple congolais to tourner mingi na rond-point. Mais pour na ngande na za déjà boy. So na yebi ke li kam na ngai na zap en tout cas, lelo en passant na pesi Maman m'a fait la carte à Danemark, bambote belé, vraiment à place aux alines zaba pambolayo. Si on a dit que les kamnanga on a robengandé maman m'a fait, no yebisa ye, oyo yako yebisanga, na tiengo na maboko nzambe, soki na mona ngo keza bien, na landi kaka yango. Et puis les sili pe sili, eza soutena kende na pas maman Angèle, maman Angèle na ke pas secrétaire nanga, tala likabo tétététété. Na pesi de la confiance dans muto a pesi nga mo sope na zade yana ezakila msupe ide na nga yepe ka lobika même chose na bien shikali ka bon mais biso ba congolais ba congolaise na yebi te bolingini ale tengo sko yaye ko pesa ide wana pesi ngo ka mikolo na site wana ba tu ndio so nkada comprendre parce que na tala yepe moi kala na ndenga mabete mais no yoki loko moko ka tininga parce que naza abonné pa na yepe banine émission na eye ezaki soki na nyama moko eloko moko boye ezosalanga mpe ndenge nazobanga lobi eloko nini batieli biso boye mais ezoloba makambo nyonso ya bonzambe oyo boya wana tobanda okutana kuna sikoyo tobandi kobenga nozala baproblème nolobi otiki kombo na yo bandeko nanga bosakanaka na kombo te bomoi leanga nalobisi bino ta basite oyo ya barencontre nayebisi bino pesa nonga ata kombo moko boye sobriquet na yo ou bien nini basakanaka na kombo te kombo eza na signification makasi kombo eza identité na yo opesa mutu kombo na yo ale lemsu aza mutu misala mabe akoyeba bomona te so boketa pa banganga olobi kombo mutu ngo nani kombo ne boye na boye la bakobeta ka miroir pa mutu wana bibi na kacha miroir boyoka ba masolo wana te boyoka ngo quand même ale yo siko okei pa batu bo boyebi bango te opesi kombo na yo opesi kombo bana na yo opesi kombo na oyebi te ba bilimoni batindeli yo mama yango kosambela ngo ya bino ekomi ndenge nini bino nde na Congo na Congo doki balobi ke bino nde mutu soki boza bana nzambe bozo exagérer penza bapekise bino kosambela te mais bomona boyokaka te bozoyoka te bozomona mutu te likambo nini bokambwisa ngai pardon bokambwisa ngai ngana onde na oloba bo na olobela bana na nga obayoka kangai na je m'en fous d'abord c'est na kotika na kotia nga ba commentaire na kotika muto kotia commentaire azate olingi no to fandi na kotia commentaire ti na ngati ba bengi nga ba ko benga nga la dana solo ba mutema nga kilo na mina oya ko mema ngambo na ke na cuisine ka mango ka izozongela nga na sala bo batu bazokomela nga ola dana stala makambo si dans le bit bochanga ka caméra na loba oya koyoka nga yokinga en tout cas soki azamuta bo moy abimisa ilongi na ye ami bimisa bo mona ye bozo ba congolais bozaka ba naïveté botika fanatisme botika mungongo kitoko ba pasteur boni bino boyebi ndenge ba te ya kitoko mais nzoka nde baza batu ya occultisme baza ba na kacha occultisme ba pasteur boni côté ya elobite ki oza ya nzambe eza élégance na zanga na yebo na tie koli bible bino pa bondiminga bozela mukomsu na koya na ye côté ya bino na koya penza na ye côté ya bino bokoloba là de nanga za maman pasteur boroka moi parce que si oza na l'art de parler tu peux côté ya
Na ye pena na zui sujet penza. Hein? Les miroirs spirituels. Bota ka sujet mo yelinga kap. Na yoka ngopete. Na yeli biloka na bi lelo to décoté sur les miroirs spirituels. Na bande introduction na miroir ezani, spirituel ezani. Tokei verset boy. Oh Job. Oh bon na pesi bino ba verset. Si boko ben nga maman pasteur abati. Bino moko boko kam. Mais eza bongo te, eza parce que naza na l'art de parler. Yango ne na ko pe ko yela ye ko te na nga bino, mais lobi te ke la dana zaza maman pasteur. Bande konanga. Bon, moi, ba modérateur en église, voilà. Ce qu'on a basi bolbani, ba modératrice. Nga na sala en église. Na sala go, na Londres. Ce qui mou kolona nga na ko modéré, batu ba yebi. Hey. Talande batu ba koya. Eh, za mama Deborah, parce que nga na za ba kombo belé. Yeah, kombo bonzambe, penza tenge na zwa baptême, penza za Deborah. Bon, moi, je tiki téléphone, na tiki téléphone, na life, vous voyez, bandé na zarabiz. Un instant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, oui, c'est moi. Ça va? Ça va, maman, na Zela mouke mami, nanga kolobelo roté. Sorry, kolobate. Naza en direct, na osa l'émission. Na mon numéro, nous en a WhatsApp. Nazo rappelé yo. À tout à l'heure, merci. Ne dis rien, merci. Ah, ok, bye. Ciao, ciao. Voilà. Binomo bomo na tiki yango vraiment bon. Ezara busy. Ah. Nako sola nete boyo kamakamna ya bengeli. Sukoyo, basali groupe, bokene ko loba makamna anzan. Peuple congolais. Poni bozo mema ba malheur na banda kuna bino. Boyebi mutu te. Kaka na mungongo yaya. Na mungongo yaya. Bon, en tout cas, bazo benga nga mingi, nange kana pesa bino ba conseil wana, ba en tout cas bande konanga, pardon. Bola msa conscience hein. Bola msa conscience na bino. Mutu boyebi te, ale bon dimi. Na ligi na chite, sana beta lisolango. Sikoyo, l'air wala batu nyoso bazo koma, na kena ba commentaire, batu bazo koma ya merci. Mon tema nange pasuki pa. Ngabi Seigneur. Qu'est-ce qui se passe moi sur toyebi été? Tout le monde a été. Liboso bandaki kaka ala kisaka batu ba mai ba esprit des eaux. Aroza kaka tie place moko mai boyebi te. Ba ndeko nanga même moment na boso la kisabino ba voiture, ba balabala. Boyebi be esprit o ele kaka na balabala wana. Ala kisaka bino. Moko la kisabino so biloko ni nzamba lola. Batu bazo ndi baba kende bo peuple congolais. Na zui na komi commentaire. Nalobi me mama. Yo mona nakate. Ozalaka nani? Toyebi yote, kaka toyo kaka yo. Jour moko kaka boy, asalaka émission moko soki batu bazala kosu komela bati. To mona kaka misapi na yeza lokola pembe lokola batachete soki ndengeni. Kaka misapi bo soki pe ya ye, soki pe misapi ya nani. Et si elonge mona nate. OK? Voilà. Sikoyo oyozolo bake batu bakende ko kombisa. Ah, et nous comment souba ben aroni kaka na Facebook boyebi kaka na so bate poana ni ekibingai. Ba kende kuna ba bobo kende ko mama mo pasteur ko yawana bino so mondo ko sambela ba oza anonyme ba pesa banini na bino ba sujet na bino bo prier pour na bino boyebi bango te bozo mona kepe ngalo bine non pas jusque là hein. To ye a poto la msaba conscience abatu pas jusque là ngana za d'accord te. Il peut expliquer pourquoi qu'on semble anonyme. Pourquoi? On va dire la point d'interrogation. Comment tu peux na kanda il y a kanda spirituel. Na tindeli et le qui t'a commis une réponse. On alobi nanga na ndenga mabete ko na ninga kanda te batu ebele balinga basebera na bango ba anonyme yango na biso ngabe na komele OK lokwa batu balinga basebera bango ba anonyme boke na ba anonyme na bino na bika OK. Après, na moni abomi commentaire nanga.
eza lisute abomi yango penza parce que soki nga naza abonné na ye soki nga na komeli ye commentaire ngai na komona commentaire o nga na komeli ye nde bino bomona yango te nga na komona ngo na site na nga na compte moko boy tozalaka na bata YouTube e bimela nga kuna mutu apesi akomeli yo commentaire na koyeba aza mutu aza pe na site maintenant obino pe oboza na site te ebimaka pe pa na nga ndenge mususu donc sikoyo pe l'air batu babengi nga nalobi tika na ke kota sous commentaire wana na fina boy na moni commentaire wana eza sute eza ngo normal nga pe na bomaka ba commentaire batu ba bomi commentaire wana parce que j'espère que batu musu pe ba kotaki balobi to biso pe bien soit bazaki contre nga ou bien bazaki pour nga wana yebite commentaire wana ba bomia na vanda te bazoka ko benga lelo sous dimanche maman mso benginga ola dana zinga na désabonné na ngai na zo banga na ebité na tele ke loko mo zo bangisa ngai o moni ndeni ngabi moyenga pe na komeli azo banga kaka ote azala alinyeka azala kaka anonyme ngabi te soki conscience ya yo elobi ke longwa na yo longwa o me mutima nga mona ka so na longwe na zo mo kaneti soki ndeni ngabi te sambela pour nga na monite soki lelo na lobi ke na longwe na nga patel mutema na yeba ndako beta da komi loko mal à l'aise ngaye on a désabonné non so pe komi bon ça peut normalité ata kutu na oke na église so na monike na lingi na nga so église ngote na longwa na nga la pepele na monte ke na lala na ba dokansaka poni na longwe non j'ai pris ma décision point très bande ko ngeza patient yangwana tukala na monike ba demande comme belé. Mais je dois quand même me prononcer devant vous. Je vais quand même vous expliquer. Bino mo comprendre bozo ba décision na bino ou bien bino nyoso o boza ba bonné na ye, bo solola na ye, abimisa longi na ye, abimisa identité na ye. Même iso bo moni ba maman ba sala ba cuisine ba zo lamba wana. O mona zo lamba alamba ka ou bien lobaka ba makambo. Mais o mo so ke na Facebook na ye, o mo na ye, o mo appelle msu na générique na ye, photo na ye bimi. Quand même o mo na ye. Surtout bamindele kutu sava mais biso ba africain na ba makambo nyoso to moni na mokili batu ba komi ko bala ba inconnu batu ba komi ko mona ba nyoka la banda ku bino mo boyoka la la marina betra ba masolo ba msu bozo mona masiando kazoloba bino nyoso to ala bo mona ngolo kwa ba histoire lokuta bo fungola nde misu la bino etali bino bo kene ko kotsa ba kombo ba famille na bino ba mama na bino bisika ba inconnu tengo boko zo ba chikote ba diable. Des places où on a beaucoup yeba ba 120 jours ba ya ba jeune tango ba pasteur ba na ko koti saleo ozo ke ko luka ba problème yo moko ba benga ba problème place ezalite kaka likola YouTube o bi kota okay ko be côté ka famille na o bana na yo vie na o mobimba bo ça la tension ba place ni bozo kota bo ça la tension vraiment mais soki nzambe a tu à cœur que azana ya bon nzambe azaya solo tikala na lobite ke bo bima mais bo examiner et puis maloba nga na lobite ke za ya solo mais ezali o eza constat oyo ba nyoso bazo mona soki batu mi bale to mi satu mine ba bengi ngai pona likambu wana na koleka liboso ezala mamango ngala kasoki ndenge ni o ezala kaza lion non na koleka na koloba que les cambo eza bien te so pas ça il a une vidéo azongisa une réponse ce qui na modèle na ko zongisa azongisi na ye l'essentiel nga yina lobeli peuple de Dieu na lobeli ba oyo ba ninga sule ba oba na lobeli bino ke bana nga bokeba ta soki bokolanda ye bokota na biloko na ba prière wana te okene kotika vi na yo bana na yo vino mobimba et puis pona na chite na nga dernièrement ba bengi ngai bozo mo ba biloko mike ezo yaka na mutu ba bengi ngai et pas frère na biso mona otanga kombote alobi la danoise la luka numéro no bandaka na sepeli ndongo tche numéro na nga alobi oki na ngaka na biso fo sambela makasi penza wana makambo bazolobela nga ngokana ba mama nyoso to ba mama pasteur basi balobelinga ba mama évangéliste balobelinga ba sai na nzambe o sambela makasi parce que ozo dénoncer biloko moko boye monde de ténèbres zo lingate nga bien bon biloko ninga na loba nga na mona kana lobi na nga na lobi ka habita monsieur zo mona ka ozo loba mais tant yo loba ko yebite ke Saint Esprit zo kota nkacha mona kona Jésus kutu ba atakaye bongo yo nga bien webi ka sele ko abangisa ngapi na sele ko na linga abi o moni lek batu ba tira ba commentaire wana ngai naza homme spirituel donc nazali
donc homme spirituel nga pe na linga nga lobi kaza homme spirituel bande wona nga mo pe na bangi na nga ye mais alimbisa alimbisa ngesi kaza mais na lingi mingi aza gentil balingi kaka na nga nga ko yebisa bino te mais na yebisi bino kaka pona na cadre makambo abi na za homme spirituel tango na tanga ba commentaire na yebaka ke ba commentaire oyo ya batu bakufa ya ba robot ya ba démon ba na yebaka donc ba démon ba yaka wana pe bazo koma pe abina ba site na bino nyonso ndenge bo sala ka wana ba démon pe ba yaka ba yeko koma po la ba déstabiliser bino ba démon musu pe ba yaka pe so lo bi pe likambo eza na ngo pe bien te ozo comprendre yo zo lo mpaka mama beneti mama mo boye to lo bakaka zo ba ne makamba bien te azo linga mema bino neti na kufa ba démon wana bakoya bakobetele maboko mama ozolo ba bien nzamba pambola yo parce que banzambe bazebele ezoko so mta lobi nzamba pambola yo ya lobi ke nzambe oya créer likolo na senda pambola yo ta msa lobi banzambe na bango mususu mona bakeso basepeli na likambo ngo na moni kaka eza malamu yo siko sal discernement yo pokoti nzonga nde ba démon batu bakufa mutu baye ko appuyer ndeko na bango wana omoni bozo comprendre bo fungola miswa nga babenga kingai na lelo dimanche no ba no vérité mususu mona yo solo ba makamba bien mutu moko ya bandi ko figa yo mama na yo eloko boya tika eza nini eza boy nzoka ndia za démon yale bilo pe bolandi ye yango so moni mutache commentaire na ye etali yo te soki yo sepeli nango bandeko na conseil otie kaka aimer na commentaire wana koza te ke fina commentaire moninga banda ko appuyer. Allez, na yo appuyer au kochukuna al azubino nyoso na monde des ténèbres. Wow. Yo tia commentaire donc on se fait dans commentaire ne le bas like ou bien non like. Yo kende ko koma ya yo. Ko kota na lo yenge wana te. Bo yebani te. Au moins quand mo tia ba commentaire, yo so kangi photo na ya mukebi makawana o kangi kombo na ye, yo kansi muta mondo. Nzo kande ndoki. Bo ça l'attention, nga na ye pendant la msabino conscience. Bo yebi na banda ki banda 2 ans ko bona to la musa conscience lelo to ko kapé groupe bimi na Congo la muka bozo mona ka ndenge zo kendila donc ba mama batata bandeko ya ko lobeza na ngwe belé na yaki kana la musa no conscience bo vraiment bo sola na ye bino ba sola kana ye bo benga ye bo baki ami bimisa bo mona ye ndenge ni azalaka bo ta photo na ye soka azalaka wat parce que soka mibimisi to yebi kazaka na Londres azalaka place tel mukolo ezali pe to bengani mama to kutana to pesa ni pembote yo so ke na France la marina oyambo bien ok na Allemagne ma sendoka oyamba yo na Suisse kuna soki pe nani bazalaka kuna nani avis de public aroyamba yo oye na Londres awa ngai moko nazawa na solo laka na nani na analyse masola Jonas na yebi elongi ya masola Jonas na ya benga kutu na senga tubo tu na masola Jonas atinde ninga numero na ye moko na nini na ngai na nini na bi la dano zalaka pe na numero na nga e kozala pe bien ngomoko pe to bengani bande ko na zupe numero ne na enregistrer tant pe na zwa ki mwa kokoso muke na chaîne nga na bengi ye na pese kutu na mwana nga ba solo li asungi boy na boy makozo ba ke mutazo ko exister mais ye elle n'existe pas azo benga nga na bino mo kata bino bo benga nga est-ce que bino bo si bo benga nga na anonyme mais ye azo benga nga na numéro de téléphone anonyme donc nga na koki ko benga yete mais est-ce que mon amo ya momo yi bon na yebite bon nzambe limbisa so tant susu tozo kanisela ye mabe mais biso to lingi ke to mona ye ba oyo balanda nga bandeko na nga bo mona ye et vous ça la bien ami bimisa dae ata soka boy na ye ko laksa longi na ye mais acha ta photo na ye bon mona ye ndenga zalaka même na Facebook na ye acha ta photo na ye na Facebook c'est tout bon mona ka ye botal ngane parce que eza pe facile te ko leka na caméra et senga rappel neti bato ba na maquillage moi crayon moi robe à bien moi chemise moi boy et senga pe mo makambe belé ba o ba lim ko compliquer ango ozo comprendre bamso ba ko m'appelle bosso na binote atie moi chapeau na ebo là ça on sepela ta lingi faut perike beta boy et sala boy et senga pe musala mais ko sala ndenge ya sala kawana et senga na ngo musala te
au seka caméra au vano bandi ko lobano même oza na toilette oko sala même ozo sala makambo izanga tina oko sala soko ozo laksa ba signe mabe oko sala nao yango afu bo sala attention ngai na lobi na bibliothèque na losaka be mission na ngai nyoso fona laksa longi na ngai non na ko sala pe musu boko mona longi na ngai te na oyo sabina na sima caméra mais boyebi ngai boyebi la danoa so na kena balabala na mamatanga batu nyoso o bakotala nga une fois deux fois mutaye déjà alobi mama leki c'est normal vraiment botika la malamu ba oyo nyoso baninga sule ba oba zabalo la pambola bino bisika biso bizwi bino ba gros bisous en tout cas to sololi botika la malamu bye 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 je vous love bye.